au déposant on a quand on a lobby ROE bimi 400 000 oh on est ancestral na biso mais quasiment on est ancestral pour moi c'est multiplier faut être en pouvoir mon frère moto so wayebi boko cha appareil bo moni diamant ça aboti mon les fomi kuna diamant pesa ancestral on comprend diamant pesa ancestral nyonso ezo la ça pouvoir ya bokoko na biso Dieu vous a prophète te ngada prophète ngada féticheur ba secret na bango eyebana ba changer méthode donc les autres et comme ils sont bazui ami ya muntu ba kozongi so muntu te ba ko pesa ba ko miso niama alors ba ko miso niama wana karaka sunisa niama mais ameza na kati ya njoto wana izaya niama te niama wana akomi ndenge wana il faut ko pesa et moi aussi il faut satisfaire parce que yende ngazane wana karaka sunisa ya mbwato ya niao mais amne izaya niao te donc ko bimana muninga ne mbwato faut bimana muntu azo bimana muninga na muntu ndenge wana azo doit ba chance nyonso o iza ya la fille en question azo projeter lumière na maître na ye entité entité za la limite te raisonner entité da na ndeto za boto to na ki tsaza donc seconde moko ya pamba comme les États-Unis entité ce qu'on a utilisé na za to ba collaborateur na ye vu que to za ba collaborateur nga na ye o nga na do senga asalela nga fa salela nga o mona abimisi ni ngala moko boye na ya kotika mutu na mokili te biso tout odai aza PDT nazo ba te papa nazo pesa $5,000 wana énergie vitale nazo utiliser ngo o dozo mona oyo eza ba réincarnation ya Lilith ya premier mois si ya Adam oyo a onta mois si nyonso na ba o ba bimaka sexe opposé pour Lilith aza Lilith aza premier mois si ya Adam avant que Nzamba que la Ève moi la liboso ya Lilith na Samaël donc Satan ça comme on soki muto aza connaisseur akoloba kombo ya Satan boité eza terme banal vrai Satan kombo na ye eza Samaël base mmfcontent.co.uk www.mmfcontent.co.uk MMF, comptabilité professionnelle pour tous. Thank you so much, Mr. Etienne Momavuli Mwanamboka. Shalom peuple de Dieu, shalom à toutes ces personnes qui vont nous suivre de partout. Je suis votre humble servante, Sœur Jenny Fernandez, je réside à Londres. Je vous invite tous à notre 3 samedis d'édification et de prière selon l'évangile de Matthieu 11-28 sur ce thème. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous serez tous bénis. Invitez les autres. Les amis, les proches, la famille, car le Seigneur va vraiment nous faire du bien. À partir de 18h30, heure de Londres, ou 19h30, heure de Paris. Ce sera en live sur la page Sœur Jenny Fernandez Gospel Stranger. Dieu est au rendez-vous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Pour une augmentation de la poitrine et des fessiers, utilisez la pommade Tozawatai. Grâce à sa nouvelle formule, mesdames, la crème Tozawatai augmentera vos seins et vos fesses. Mais également vos hanches et vos mollets. 100% naturel. Cette pommade sera également efficace pour les hommes car elle augmentera et vous rallongera votre pénis. Alors contactez sans plus attendre Nicole Malonga au
06 05 50 23 18. 06 05 50 23 18 et via le site internet sur www.tozawatai.com. Une pommade, tout ce qu'il y a de plus naturel. J'ai bis ou télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Vous allez belé beaucoup l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, balanyo c'est chez Biso TV. Oui, madame, la mission na bino réponse à nos questions. Yande ko la napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Mbote, balanyo c'est chez Biso Télévision na tonde bino bolai boyeli malamu nde balbana lingala. Boyeli lingala père rapase. Boyeli malamu na émission na bino réponse à nos questions, une émission qui vous fait vibrer, une émission qui vous fait édifier, une émission qui fait de nous Banoyo to s'inclinera devant notre Seigneur, notre Dieu. Voilà, merci comme ça à toute l'équipe de chez Biso Télévision, de tout ce que vous faites, pour nous. En tout cas, merci à Chris derrière la caméra, merci à Denis Monsolo ainsi qu'à Eli Elias à la réalisation. Merci Nabil Union. Voilà, aujourd'hui c'est une émission qui fait mal, qui nous fait kanda. Et monsieur Zopé sa kanda makasi de voir que l'amour de l'argent, ah, si on peut le dire comme ça, amour ya mbongo, Zopé ça va tout kanda ya niveau moko. Il y a des actualités aujourd'hui, on va parler de voir qu'est-ce qui se passe makambo on c'est les kaka. Et ça grâce à batoto ya mbarapé on peut dire des serviteurs de Dieu ou d'autres si on peut le dire comme ça, bayaka bangum to balukara ko satisfaire ban la biso basi ban ko biso basi babuzo ba il est tellement ébélé. Vous allez suivre en image ce qui se passe aujourd'hui. On reçoit pour la énième fois c'est grand maître, le maître noir je salue la présence de maître noir, il est là avec nous. Maître, je vous dis bonjour. Bonjour mon frère. Comment vous allez? Ouais, ça va. Vraiment, ça fait un bout de temps. Mettez-vous. Moi, Mikolo Leki est belé, maître. Ah, Mikolo Leki vraiment est belé. Depuis ouais, presque un mois. Depuis Makambo Lekara, on a eu à voir quelques précisions. Les lots oyoyo, to bengio parce que Makambo Zapena ya mabe. Ça n'est de trop. En tout cas, on aura le temps de parler sur ça à propos de Mbongo. Bato ba ka consulter bino beaucoup mo tcha na erreur makas. Surtout ba ne kona biso basi parce qu'on sait que basi balingi Mbongo makas. On va parler de ça. Avant de continuer, j'aimerais dire merci à tous mes partenaires. Je salue Madame Jessica Longonia, la Fondation Action Rap, toujours en avant. Merci à vous, Madame Jessica Longonia depuis Canada. Merci à Nickel Chindo et Maman Abigail. Merci à toi. Maman, excusez-moi. Maman Priska Mongi, excusez-moi, Maman Priska Mongi. Je voulais parler de Abigail et Lobia. Donc, quand je parle de couple Chindo, je vois Maman Priska Mongi ainsi que Papa Nickel Chindo et nos deux anges adorables. Je salue Abigail et Anaël. Merci à vous. Merci comme ça à Maman Minata Nongala Bile et Maman Chérie ainsi que à toute la famille Bilé et toute la famille Nongala Yari Nongala Yanzambe. Et voilà. Merci comme ça. Nabatono Sobolinga Brad Bumba de loin et de près. Je suis de cœur avec vous. Aujourd'hui, on est là avec le maître noir. Maître, ouais. Bon voyage, l'équipe bien? Ouais, voyage vraiment l'équipe bien. Les lots, on a dans Kinshasa. Yo et bébé sur Bao Tozaba. Yo ba pigeon voyageur. Donc les lots on a la awa lobby na zakuna. C'est ça. C'est ça. Mais pour le moment, on a dans Kinshasa. Donc on a mis tout na moro yanda ko yangai. Na komo lo emo na moi pe na la une fois ou deux fois. Vu que ba demande l'équipe trop. Trop sala pour boni, mon sala to pona yango yo. Musala opona opesa twakisi. Ah ouais. Ondimia. Mais si ko yango za musala na ngai, ozomona, omoni mutu nyonso azobakisa implice na ye na mboka na oyo ya yebi. Ozomona. Nga na zwa chance ko tanga ability. Na vie na nga na yebi makambo na sala. Doit pas makambo. Yo ozita otanga mingi te mo yebi ten spiritualité belé. Oui, na tanga spiritualité belé. Depuis BDK. Oui, depuis BDK, na longo BDK donc na bana ko luka spiritualité na ko luka vraiment na 2001. Na 2000 on a 9 on a 13 à 14 ans. On a déjà spiritualité bana ba temps on na ko bima maître na 2009
ti lelo ti lelo nazo évoluer ti lelo donc so bomoni nga naza boye donc natekaka mai te nabukaka banki te nini te eza bamaladi oyo bayaka epa na biso na moki oyo tozwaka yango toza sortiraka ti yango bana baza baotanga na baklasse ya malamu mwasi tosa tobeta esuma mosolo moki avant tokota na vive actualité na biso bakisi oyo otekaka ya banzete eza banzete nini outilisaka ata mosusu mpona mbasu ata mosusu moto aza na problème ya minu moto aza na problème ya mabota sida bon omoni so tolobi todévoile nyonso soki bato wana baoya soki eza connaissance marke na mbasu mais omo otekaka osalisaka mais marke na mbasu toutilisaka kisangusangu nzete moko babengaka kisangusangu boye okotumba yango boye ozwi osangisa wana mungu ya basenzi mbasu oyo eza nanu esali lokolo rouge nanu etoboki te mungu ya basenzi kisangusangu okati banzoloko ozwi yango opakoli yango moto na likolo alors omona sikoyo ekosala ata 4 ou 5 heures d'état likolo ezokitisa mai okomona ekauki ekomi noir mbasu esili nango mais bamungu ya basenzi wana mpe eza na bainfluence koto mosusu bacotyango na minu bamisusu mais kasi eza kisi ti eza kisi maki soki oza na carré dentaire otya mungu ya basenzi do mungu ya basenzi soki mpe baza monoko na yo elumbaka solo opo bana koposaka na mungu ya basenzi do mungu ya basenzi esalaka biloko ebeli eza na bakisi ebeli mais soki tolobi to bana kodévoile connaissance nyonso wana seke bato bazalaka na posa na nga seke banosala bango moko. Merci beaucoup tolobela sikoyo actualité tolanda na image oyo omona mbwa azomela libele ya jeune sœur na biso oyo mbwa azomela libele ya jeune sœur na biso eza parmi bandeko oyo bazo voyager okendaka ba Dubaï koluka mwa ya vie ok ba okenda na ba couple na bango boye. Voyons cette image de cette sœur azandeko na biso mwasi pona mbongo po ba pesa mbongo wana il faut amela libele ya le sang ya mbwa amela libele na ye po ba pesa ka mbongo tolanda yango epuna ozomela chez Biso Télévision chaîne oyo ekokani na yo. Chez Biso Télévision chaîne oyo ekokani na yo. Voilà, merci, on est de retour, ça fait mal hein. Quand on suit ça, tout le monde a bloqué à boyer. Ça... Maître, ouais. Bino musala bosala na vie, ba condition bo pesa ba tout pour muta zambongo et pas bino yango. Bon, to landi image biso nyonso. Image wana soif d'argent. Image wana hein? Omoni lelo nde tozali. Mboazo mela libele. Oui. To moni ba image mboazo coucher na muninga na ye na mwasi. Mbwa mobali wana msusu wana baosa ile bezo na munoko pona makambo ga toujours ka pona makambo ya mbongo. Alors eloko on a na lobadini est-ce que boyebi terme o zako renyaka na kalake biso na kikonto za lobongo ba ndeko na biso akufaki ba yungulakani na poto kuna komi mundeli boyebi lisolongo ezandeni non kotoyo ba kotoyo okufi kuna oké pendant l'Europe na Europe okomi mundele papa na biso belé ba yungola bango ndengwana surtout makambo ne salama mingi na ba Congo on comprend omoni mundele moko boye côté kuna kuna ki akiko koma esclave on comprend kuna akiko koma esclave et belé pe bazonga to mona ba sene belé na baba Congo ke ndeko na bango ba kufa ba santi pena ndeko ngo aye ya mundele et salama ebele surtout na ba Congo tuzobenga ngona ki Congo ke ba yungulakani do iloko wana kuna koto kufi kuna ba yunguli ozongi kuna okomi mundele okomi bla bazu musala mo ya passe ba pesio on comprend makamboni salama siko vike certes wana ba secret na bango eyebana ba chanza méthode donc les autres ekomi soki bazui ami ya muntu ba ozongi so muntu te ba ko pesa ba ko miso niama. Alors, ba comme son niama wana, karaka sunza niama. Mais ameza na kati ya njoto wana iza niama te. Do niama wana fo azala na ba posa oyo iza condition o bango fo ba kokisa. Po niama wana a continuer ko sala mbongo. Ozola nanga mon frère. Alors, niama wana a komi ndengo wana, il faut vous pesa et moi aussi. Il faut satisfaire parce que yende nga ndengo wana karaka sine iza ya mbwato ya niao. Mais amne iza ya niao te. Donc ko bimana muninga ne mbwato fo bimana muntu.
azo bima na muninga na mutu ndenge wana azo doit ba chance nyonso o iza ya la fille en question azo projeter lumière na maître na ye maître na donc il est toujours libre so yango mona bambongo yango ba fille lelo ata voyager mais na temps keka ko mona bo azali na ba camion na ba boy mais na temps ke donc il va chitara na bango ka pe ba chité bango besoin maladi moko o ebomaka bango mingi miza paralysé to tension on senti muta koyika bo mbala moko akufa na baliwa moko boye hein donc azobela te main abima ka boye akufi mais bino mbo pe ça ba argent facile non akei o eza bandeko baza à Dubaï akei boye donc mbo mais azo sisi nini nzoto ya libela maman wana eza aza kwa muta zonga baza kwa ba réincarnation donc aza réincarnation donc ya kati ya mbo te do mbo wana mbo eza Caracas mais ça non mutu donc ils ont tout fois que ça va posa na ye on comprend allez mettre on a pour aluke la ye mutu boye normal a fouti pour abima na mbo wana ozomona pour abima na mbo wana donc il faut que ça va règle mystère dans la règle mystère jamais baltindo au sala 1 yo sala 3 non mystère sur le sala 1 au sala 1 ma condition ni bino pesa ndebo bimsela bato bambongo wana parce qu'on voit une image bah mbongo belé si je suis de cœur avec nos réalisateurs on voit l'argent comme sur kill mais les akanini est-ce que la condition il faut qu'à boy tout le monde muto moko boy ba o chielé ba ça salité on peut pas montrer ba image mususu boy ba ça les salité na munoko soit millions on ça vaut des millions donc so na comprendre bien nyonso na to lobelo nyonso wana omoni makambo nyonso tozana déjà ya mystère tozana badine o basambela ba esprit ba entité tozapena ba entité oyo basambela raté ba entité rebelle omoni ba art nyonso za ba entité rebelle ba oyo baza oyo bakitana Satan o ba bengi Samael ba o bakitana Samael on comprend ba ange wana bango ba fanda mingi na ba fundu na ba maya salité on comprend bango na ba bar donc ba place moko boye ndenge wana donc so tali pe ba ta ba maître moko ba o ba utiliser ba esprit wana ata la ki propre ndenge o moni ka za salité ata pomper ba parfum ndenge nini do zo sentir ka dongi salité ba entité on essaie la tête na nzoto ozomona donc atambola kana ba charge wana nyonso ezarani na nzoto donc yango zomona eza ba acte makambo na vidéo na boto mona na bité songina mtatindela kyo yango vidéo neza ya musala to sala na sala mpenga mokote eza na musala to sala mais ezala ki na ba condition oyo te oyo tozolobela awa est-ce que vous avez image que to audio moko onga na pese mu de condition ala la nambo exact to bandi ko sala no be émission lelo te oui client zara client ba client mususu mo mona bolobela sala a sali b on comprend mais réclamation ezala raté boya banga na ba plateau na bino oui place ngana komela na lo bango bo so na la ta kepe za rapona fantaisie mais ezala raté pour na kokima ba problème parce que batebele pe balata ba kepi pour na kokima ba problème vu que pe covid pe aussi la pe donc tout ça on ira kepi kana cash ni on comprend pourquoi la ta kepi na cash ni trop de problèmes osomona le lobby so ba oyo tout ça ba mettre moko boye te ko développer mystère na kalezala ki maître fo mona yebo ayina plateau ayina babilo ko moko bo be influence mo bezanga na otina kindo ke bomba mana butu et la utilité to bi misango na moyi mon frère sona la kisa na comment ça la ba démonstration awa on comprend ce ko bato ba ruluka nga ba komona nini c'est ça machweka mo eza machweka mo plateau eza plateau très capital on comprend lelo nga na loba ngo vérité muto ngande na za boy na za capable kindi na za ndenge wana ke na koti boye na sali démonstration na komi ndundu on comprend mais on zolo belao mais plateau c'est yo bebe esprit no eza nini entité aza entité za la limite te raisonner entité da na ndeto za boto to na kitsa ça donc seconde moko ya pamba comme les États-Unis entité aza na vitesse koleka mu pepe aza na vitesse koleka mu pepe on comprend entité ce qu'on a utilisé na za tous ba collaborateur na ye vu que tous ba collaborateur na ye o nga na zo senga asalela nga fo asalela nga yepe o azo senga na asalela nga pe fo na asalela leti ba o ba mbwa to zo mona ba mais kasi eza ba collabo bango ba fi wana baza ba innocent
bato baza na ba collaboration makambo wana eza ba mais ba fione ezaka posa mbongo ba proposer bango mbongo ta omoni minute wa omona te jeune moko boye azana e bien ane PDT on comprend mais les vieux moko ba bimele ndeza ngona soko betika na nga bani na pe logique liya ya talika bo zip bani na talika bo basket na lata ngututu batonga na sinyango ka omona abimisi ni ngala moko boye na yako tika mutu na mokilité biso tutu odai aza PDT mazo ba di papa nazo pesa $5,000 wana énergie vitale nazo utiliser ngo mais nzoko ne biso na nzila ko nde tozande ngwana to utiliser ka biloko wana te na kala ba PDT to bega bango ba kento bakala mais bazo bimaka na mibali te ozo mutu na forme moi c'est ma bimaka na bibone na mibali te mais to benga ba fudu biso na ba ko ba kento bakala mais abimaka na mibali te abimaka na basi mais na forme kaka azana forme kaka ya basi mais les deux sont bons de l'eau mon moto jeune mo bien parfait costume on comprend PD to ba PD o ba mona o ba mibimisa baza ba PD ba tikala muke par rapport ba o ba la ba costume na ba cravate o mona kaka mwasi o copine na ngai partout azala na copine na yoana okoloba ka likabo pona copine wana ya tombo asiliki mais baza ba lesbien yango na émission auto sala wana na ibisa yo ba biloko nyonso wana makambo tout auto zo mona oyo eza ba réincarnation ya Lilith ya premier moisi ya Adam oyo a onta moisi nyonso na ba oba bimaka sexe opposé on comprend yango zomona ba effet wana ndenge technologie comme ko évoluer ndenge science fait comme ko évoluer ndenge pe ki moyibe comme ko évoluer ndenge ki ndume comme ko évoluer ndenge ni nyonso pe mabe comme ko évoluer on comprend très bien donc Lilith wana de mutu makambo nyonso ya mabe ozo koma bo to Lilith Lilith aza premier moisi ya Adam avant que Nzamba que la Ève. On comprend? Ça gagne on a Lilith. Lilith na Adam Nzamba sala ba on a argile. On comprend? Nzamba sala ba on a argile. Lilith aboya ko gumba mela Adam po Adam aza mobali. Po Nzamba sali Adam sali Lilith. Lilith era boya ko gumba mela Adam. Lilith a se révolta. Elle a se révolté. A se révolté Adam tikali yemoko. On comprend? Il a se révolté, c'est que Zamutel Bosso ba boaka nanu. Donc avant Satan. Satan on a déjà ba boaka parce que Lilith elle se révolta. Là on a ba kuta na Satan. Ba sali alliance ba boti mwana o ontaka po ontaka batu ontaka basi tilelo o ba bengi na kombo ya Aminata, reine Aminata. On comprend? Aminata Sikina, oui à reine. On comprend? Moi la liboso ya Lilith na Samael. Donc Satan, au moins soki muto aza connaisseur akolo ba kombo ya Satan boité. C'est un terme banal. Vrai Satan kombo na ye eza Samael. On comprend? Komba ça de yango mona ka seo Lilith wana alansa sort. Aloba na vie na nga nyonso moi et kila mona so ozala être lokola ngai, azala toujours titi. Yango mona ka moi fi ata asambela ka ndenge ni nyonso, azala toujours titi. Moi ça ndimaka likambo na facilité. On comprend? Moi si andimaka likambo na facilité, moi c'est ozomona ça exemple. Moi si moko boye olingi, alobaka te. Linga ika. Soko lingi kaka ke bosangisi ka nzoto pa bosali liaison aboti bêtise. Akomi tete. Eza pona mwana wana ya eza première femme ya Adam comme on est Lilith. Donc avant Ève azala, avant Nzamba sala Adam na Ève, Nzamba sala Adam na Lilith. Donc après Adam na Lilith, bongo nde Ève aya na sima. OK. On comprend? Donc Adam na Lilith tanga kiti akepa Samael baboti Aminata. Baboti Aminata wana. Yango mona ka ba onta moi sinyo ça la ratiti. Femme toi za la ratiti. Ba moi sindoki. Oui, moi sinyo ça la ndoki. Moi si tout, moi sinyo ça la ratiti. On comprend? Abo abudaka. Moi si tout abudaka. Moi si tout abudaka. Mais est-ce que tu as ndeni na ba image boye bano bazo kende na ba fité sa olukaka ba mbongo mbwa amela libele na ye ba salité mina parce que bata bongo
bakosengaka mpe kaka pardon non bata bongo mbongo na bango baliaka yango ndenge nini mais esilaka na bafolie aosala ndenge afolie esilaka na bafolie esilaka na bafolie oloka dans na téléphone na cher asomba boye asala boye à part ça osala lelo te mpona koluka likambo omoni makambo totelemela yango déjà boye ocomprendre lelo ndenge eza ndenge wana avant oyeba esika ozokende fo oyeba esika oyo outi nde toza boye nzambe ata partout na monde race nyonso baza na prophète na bango oyo nzambe atindela bango ocomprendre biso barace na prophète na ezaki kimbangu ndenge aza ndenge wana aza wana so tali mpe bamama na biso basala biloko wana te eloko ye na makambo nyonso eza koya kaka ya christianisme nalingi te mais c'est vrai koya christianisme yango luka makambo nyonso koya christianisme luka makambo tu biloko nyonso tozoloba oyo eloko luka ngo ba maikari eza ba christianisme mais nyonso eza ba branche ya christianisme te bongo yebengo te ba croire eza ba branche même toto nano formation bazalaki bamaso bazotongaka ezalaki clan oyo bazotongaka baéglise ya catholique ezalaki donc make babengaka bango nini make société secret moko oyo ya nani bango base révolta basala franc-maçonnerie donc euta kuna ezozo comprendre tala omoni lelo jamais omona moto asambelaka na nzela kongo azala pede ezalaka te mais omona boye pasteur totola na image moko boye kala mingi te pasteur mais aza pede totola na image moko kala mingi te pasteur azolala mondimine ya mona moke omona biloko nyonso ezotalama mais siko vike bi bato excusez na terme naloba bachrétien baza baaveugle parce que bamonaka nyonso wana na miso na bango mais so bazo croire kaka etant vike terme oyo babimisa ke ne touchez pas mes rois donc vike terme wana et aveugle bango miso on comprend yango nalobaka ngai nde naza boye naza na pasteur moko te ana kit oyo akotelema en face nanga rien aza te même na mystère poza na nom de Jésus oyo te oyo kobangisanga on a dit c'est vrai. C'est banga combat Jésus te. Non banga bango te. Jésus est un prophète. Tu peux essayer respect, mais il y a pour na bisoté. Qui est puissant aussi. On comprend? Ah il y a pour na bisoté. Bara bazana Mahomet. Asiatique bazana Bouddha. Biso ko to peut na banane na biso. On comprend? Comme le tenir c'est ça culture. Yo chara kimbangu. Prophète ya noir ya ba peuple Congo. Et bongo ba pharaon to bazaka na Égypte, c'est bezaka na Afrique. Oh. On a Zéla mon frère. Zéla mon frère. Tout qui est malembe. Tout qui est malembe. Est-ce que Pharaon a dit prophète? Azaki Nzambe. Est-ce que Moïse n'est pas un peuple tout batindi la bango mobiki sina bango. On comprend? Mobiki sina bango. C'est Israël. Yes, tout quand on a terre on a terre. Tout on a terre na biso ba peuple comme. Parce que ba pays nyonso ozo mona ba migrer ya ba Afrique. Ba oyo ba yaki ki baza ba mindele. Baza de ba mindele ndi ba yana mabele na biso. On comprend? Mindele ndi ba yana mabele na biso. Lelo nezana mon frère, yo za mopanzi sango. Oyebi ba acte ba pasteur na ba chrétien ba do sala mais ce qui ratole ka maître noir de nazabo ba filmer nga kaka na mwasi moko be nazo bimana na hotel ba to bakoloba na bango lisusu mais oya bango batala ate ozomona lelo ko luka mbongo comme exemple na pesa exemple excusez 1000 francs. Ouais, 1000 francs. On a payé bango cours, ba ibité. Ba iba. Caméraman suis là. Oh 1000 francs. Hein? Oh 1000 francs. Vous comprenez? Oh 1000 francs. Bon on a biso. Bon on a biso. Na ko pesa o yangwa. Tangela nga ba symbole astral ezala. Au monde na kango me oyebi yango te. Na bana ko lakisa o? Zela lakisa o. O ba tia. Ba okapi ya kapi o ba tia chako o ba tia zamba o iza na kati oyo cameraman bendango bien oyo na kati na mta ibi symbole na se bon muto ayebi te oyo ndenge za ndenge wana iza mbavu zani mbavu ndenge za ndenge wana iza banzungu o ancestral o bazalaka soki iza pona ba commerçant okozwa 100 000 francs
to 200 000 francs. On va pas terre pour comprendre bien pungu. Exemple pungu. Oh, ils ont pungu. Oh yo. Nzo. Est-ce que vous êtes ancestral? Oui, oui, ils ont moi ils ont un symbole ancestral, ouais. Ils ont pas pungu, oh ils ont la carte. Ils ont pas pungu, oh ils ont la raquette. Ils ont 200 000, auto ils ont 200 000, ils ont 200 000 francs congolais. Au déposant on a carte au camion, lobby ROE 400 000. Oh on est ancestral na biso. Mais quasiment les ancestrales, comment se multiplier, il faut être en pouvoir, mon frère. Vous comprenez? Tout comme exemple, oh Sikoyo. Oh 1000 francs. C'est oh 1000 francs. Lucas Siko. Oh dollar. Ouais, oh dollar. C'est là. Dollar. C'est là. 100 dollars. C'est là. Nazana 100. Nazana 100 dollars et ya ko kangamati. Na 100 dollars. Bon on a ka signe franc-maçonnerie. Na 100 dollars. Ezalaka. Donc mbongo ezalaka pouvoir. Bongo 500 francs. Là qui ça? 500 francs yango. Nyon ezalaka na ancestral. Na kata 500 francs yango. Ah ba chenini diamant. Diamant. Bato auluka diamant. Ah ba che diamant noir, vert, blanc. Ah ba che ba campagne o ba lukela diamant. Diamant ozongo diamant eza pouvoir po diamant estimaka na sama bene. Mutu so wayebi. Boko cha appareil bo moni diamant eza en boti mo le komi kuna. Diamant pesa ancestral. On comprend? Diamant pesa ancestral. Nyonso ezo la pouvoir ya bokoko na biso. Jamais bacha mundele moko abazo cha bakoko na biso ndenge basala makambo wana. Donc mbongo ndenge za ndenge wana za na pouvoir nango. Bachepe bazamba. Mbongo ndenge za ndenge wana ekima rape mutu na maboko lokola diamant. Na sens ni. Okotana na 10 000 francs. Olobi a 10 000 na bodama ngote. Obime bo pour ça mai. Na chanson kana otika na 9 000. Au chanze. 10 000 elongwe. Elongwe 10 000 tika le combien? 9 000 francs. Akimi. Mbongo kimaka na maboko ndenge wana yango monaka de awa ezobota awa ezokima donc ozomona lelo na ba maître to ya rara batu to ya bango no de Jésus to ya pe batu comment okosala po o réussir na vie pour na ko réussir na vie soko za na 1000 francs soko bombiango e ko bota 1000 francs il faut au misango quelque part donc au misango quelque part pour eza lokola nzungu o fo luka o chamuna kata nzungu o po lobi na ngisala nini ekoma demi boyo yebisa ba symbole o eza na te oza na grimoire oyo mais zwa 1000 francs na o changu na commerce po lobi esala nini ebota 2000 voilà ebota 2000 mais o paza na posa ya ke a se multiplier mbongo boy abenga mais faut abenga o yebisa mela libele ya ndaza mtonjila koma kamoliza bisota. D'ailleurs, condamné par acte. Mais on a condamné par acte parce que pressé na bango pona nini biso ba maître o ya dila kongo to zali. Bozo pressé ndengeni. Est-ce que pona maître no pona ko zonga za passe. So ba ye awe pana ko pe bango be on ngate. Pesa bango na nyumo. Soko ngo benga maître noir plus 243 89 124 8871 plus 243 89 124 88 71 wana o yambi maître noir ye mo koke na Facebook beti diable noir tout en carbone tout en carbone nga leki ba maître ba pasteur tout de la koto des anonde wazana bazana na leki ba on spiritualité ce qui moko ya wa délivrer qui marati bon pesa qui seigneur père bon ozobela ba oui le livre ba ko ba boya zela bango baboya tokota na terrain na te zela tokota na terrain na te ngapela on peut bango ba stop za ba huile d'olive ba huile d'olive biso no stoyi binini isala makawa na Rome ezani ba biloko ne sonesa ba outil catholique mais ba catholique baza na nzela te otomona bango na bango bazo kotisa bitoto donc tu pona ma deux super ma deux aux-Unis au baloli omoni mon frère ngaza parmi ba jeune maître na ba Congo ba ba sala ka fierté pe na voyager trop na vie nanga na sala 2 semaines te na ndako nanga na fandi on a fini on mais yango na solo bilo on monde le loi il faut na nous nyoso o révolter ka po babilo na bino comme bima na poisse mbwana mutu bazo bima ba image c'est la image wana auto salaki o election ya mbongo ebele wana eza musala ya mutu on comprend mais est-ce que ça musala ba fion ba no sala est-ce que mbongo wana ngo ba futa ki ba point d'interrogation yango te mon frère et lo comment on a kolobela o sambe soko moni ozana pour ça te ozala libre sambela ka nzamba sala likolo na se zalaka donc zalaka croyant o croaka na nzambe suka na wana mais soki okei retourner ka un pasteur azo na plateau to ba ya za prophète mais na bible totangi prophète o amona ki ange Gabriel uniquement message ya ba prophète yene mdayaka apesaka ba révélation na ba prophète
Mais bango pe. Papa qui m'a mon appel Ange Kabou. Mon frère. La tunica question. Quand aussi ça mission mission. Mais qu'est-ce que ça pour la prophète pour mon Ange Gabriel? C'est yo vous a voyant. Ngai. Oui. Yo vous a prophète. Tu es un prophète. Un féticheur. On a féticheur, donc on a sorcier. On a vraiment ndoki nandima. On bola da karaka so tenga am nange bimaka. On a so saka nga na fino na butu am nange bime yo bundiso. Voilà, merci beaucoup Maître Noir de répondre à notre invitation. C'était là, on est arrivé à parler des bêtises qui se passent parce que les gens qui sont trop vite. Alors on devait un peu éclaircir ça avec Maître. C'est l'ambiance de l'émission. Vous voulez contacter Maître parce que vous en avez pas si, vous en avez moi, Makamozo Tumisayo, Maître numéro Yasuka pour te clôturer. Un dernier message. Ok, Maître Noir, Nazali, Naza Awa. Ceux qui nous ont soumis na 6e mois en France, 5e à 6e mois, na yaki après pour na banda ko bon ça ba voyager parce que on m'a retraité ba te belé na musique ils ont vraiment un peu passé. Faut comme pembeni. Faut na comme pembeni. Ou ils ont pour ça benga Maître Noir, ils ont plus 243 89 124 8871. Maître Noir ça la relo ko mabram o belaka malade mona na kate. Ozana ba nyukankao. Oh bamiom obotaka te oh osimbaka mbongo mona na kate musala ozwaka te ozana posa ke ozwa pungu ozana posa ke donc makabo presque ezala maladie normale ezala mystique makamo be to ba on a plateau te ou na fo ya na ezama tu comme fo ya na privé benga na numéro na plus 243 89 124 88 71 wana ozui Maître Noir tout en camo yemoko. Merci beaucoup Maître de répondre à notre invitation. Merci beaucoup mon frère. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Restez toujours scotchés sur votre chaîne chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Si Dieu ne revient pas, on se retrouve très prochainement. Après moi, c'est Cheikh Moukadi. Restez toujours scotchés. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne. Là où c'est écrit en rouge, s'abonner, appuyez ou cliquez. Il y a une cloche qui va sortir. Alors appuyez sur la cloche pour avoir toutes les notifications sur notre chaîne, votre chaîne, la chaîne qui nous ressemble tous. Ça me ressemble, ça te ressemble. Chez Bisso Télévision. Au revoir.